Mbote na biso, mbote bandeko, mbote ya bino ndeko, Google toujours en connexion. Mbote na bino, na pesi bino mbote, bokoto, 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 bokoto. Connectez-vous au plus vite possible parce que tous obeta masolo belé na longola no climatiseur bon na zongela bino. Mbote na bino, bomi connecté, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Yaminene ezakoya, connectez-vous, connectez-vous. Bombi sangai, on a moins des autres on a zokocha du Kambote. Parce que batumingi bafandaki balobi Google akobeta sous masolo ya politique ite. Bilonde bomikosi. Le temps est grave, 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 comme je vous dis, le temps est grave, grave. Chilomba zandoki. Chilomba roza la pena mukila na maseke na mutuna ye. Aza vrendoki. Chilombo azali ndoki. Ndoki pena ya ndoki azako loka ba Congolais, azako bomisa ba Congolais, azako nyokola ba Congolais. Et si vous avez un mboka nini oyo peuple azana pasi mais président azofanda na luxe azako mela azako fêter azako tambola na ba voiture de luxe azako lata luxe azako lia luxe azako voyager luxe na ba jet privé mais peuple azako souffrir so bino boye baga makambo te parce que bolo baga lo baga mingi tant bolo baga na na sekaka bino batieli bino groupe électrogène na stade Tata Raphaël na stade de Martyr, ba décorer na une société française, mine de Peli, bolobi, tata mokonzi merci, oume la joie ta deuxième mandat. Boa bandoki. Boza bandoki bino, bandoki. Lelo na sina nzea na ngai, toko solo la mwa mukie na wofungola bino, parce que, moto so alali mingi foko la musaye, bino bolali mingi, na eko la musa bino. Na eko la musabino bolali mingi. Ya wano moni tango ya colonisation, un esclave. Soki maître na yaza maladi azoloba toza maladi. Tandis que yaza maladi te. Maître mutaza maladi azoloba toza maladi. Nzamba songa biso tobika. Maître soka zana nzala. Ye alia ki deja azoloba toza na nzala. Tozwa biloko tolia. Me ye esi atondaki. Esclave ayebaka mabeo bazo sala ete. Esclave ayebaka pasi yo azomona te. Azomona pasi na eloko lezali vie moko normal. Vie e sala mandengwana. Lelo na Congo pasi e koma vie normal. Pasi. Les Congolais souffrent. Kukasa te loko ba utaki kokota na stade ba sepeli ba beti mbonda ba bini bini ba le fufu oyo ya ba athlete ba bandeko tika na basani ke mboke bongi. Na moni ndeko moka tindeli ngalo bi Google bazo sala stade mosusu na place Sainte-Thérèse na Njili. Place wana ezali 2 terrains mike ya 125 mètres carrés. Soki balobi basala stade wana il faut ezala ya 20 000 ya 10 000 places 20 000 kutute ya mazembe koleka ngona munene.
Bauti go dépenser plus de 63 millions. France et Pessibino 215 millions. Congo est dépensé 63 millions. France et Pessi 215 millions d'euros pour la GEA francophonie ou Euti Kolekana Congo. Tandis que Inga 2 pour na Congo mobimbe kota courant. Mutu nyonso azala na courant. Ezo senga biso 150 millions ya pamba. 150 millions ya pamba pour balancer réacteur 2 ya Inga 2. Congo nyonso okena kimpese courant, okena kikwiti courant, okena mbanzangungu courant. Donc tango komi na courant déjà na kimpese, okolo banini na okena nga sukini te. Courant logo ekotia na banda déjà ko saba activité nanga. Na beta terrain moko boye awa ya loisir, batu baka ko sakana na sala loko mona sala boutique, minde pela kana kanga ngoti 22h. Pour nini aboyi ko tia courant Congo mobile. Est-ce que makoki wana ezangi? Na 2016, les Espagnols ont investi 11 millions pour alimenter deuxième réacteur ya Inga 2. Et soit Nigeria, côté Algérie, Maroc, et Biman Espagne. Les Espagnols ont besoin de courant wana. Mbongo wana bazwa ka ngona tanga kabila. Ben ingénieur espagnol batia ata makolo na bango na Congo centralité. Mbongo wana ba lia yango. Ba ministre ba kenana bango ba espagnol ba posa plainte. Ba kanga biso jet présidentiel oye baneko me makabila à l'étranger ba kanga yango en Espagne. Kaka siko na tanga Chilombo. Ba munike ya non, makambo wale seleki, ba uti ko songisa jet wana. Yango mona ba jeni ba na Chilombo ba kenana ngo ba Dubai, ba ebisa bino lisolo wana te. Bino boyebika si Chilombo fa na cité de l'Oyate à Longwa. Akoma pembeni ebale. Kotoyo, Mbamu Palace, Congo Brazzaville, yena ngambo Kotoyo. Basalela eka bamba na villa model ya ndako ya Koffi Olomide, dendako. Oya yemoko na famille na ye oyo wana bapaya. 2 villas ya minene basalela Chilombo. Biloko azalaki nango ya sika na cité de l'Oya, amema ata sanité nzungu te. Ba sombela ye na France biloko ya sika ba memela ye. Luxe ya ndenge wana o Chilombo azomene. Chilombo tanga ye aiko kuta budget ya l'État 4 milliards 500 millions. Alobi na biso ke budget eza moke, objectif ne ezalaki 80 milliards pour na budget à Congo. Au bout de 3 ans, 2019, 2020, 2021, à côté si biso dette extérieure il y a 10 milliards mbongo azuli banda a investir na ngote. Na 10 milliards wana tonga to sala autoroute Kinshasa, Lubumbashi, Kasumbalesa, tram Kinshasa mobimba Matete Lemba ebimi na plateau de Bateke villa Sikeba niko tongama. Na 10 milliards wana tonga to bongisa pont Maréchal tozongisi 13 le gagana senango ebimi na ngambo ya Matadi kuna. Na 10 milliards wana tolinga to créer ba entreprise na ba parking souterrain oyo ba mitukelinga ko ya ko vanda e futaka ba taxi à l'état to tiana ba na bateau bako banoko kengela ba parking e futa musala. Yetang aye mbongo wana komi ko kabula na bato. Baninga na yali sano misuba zo yiba ba projet zanga tina ba projet a chanana tokoti dette extérieure ya 10 milliards oyo yesoga lungwe bokonzi. Congo etikali na dette ya 10 milliards. Toyebi mutuna makolote. Ndeko na ngai moto nyonso akumisaka Chilombo mukisi mukwa tombolo aza ndoki. Yeba na mboka wana bandoki bazebele soko moni 10 000 ndoki kukamwa te famille nyonso eza na ndoki. Bandoki bazali ebele na mboka wana Congo. Chilombo n'est pas un président. Ce n'est pas un président. Botalaga parcours ya Chilombo na tata na ye Tshisekedi wa Mulumba. Bokomona ke ezali parcours moko ebe. Aiko kosa biso avec un faux diplôme. À sala pentango alobi diplôme j'ai étudié en Belgique na sala baiko Hollande l'école wana baebiete. Usurpation de diplôme, usurpation. Faux diplôme. Asa na poste asala gine asaki pe facteur te. Asala ki mo bateau yo ba classe aka ba courrier ba tsaka na ba caisse ba manutentionnaire.
Voilà vie na union sur les gars qui tata na yemuta bande ko tinela bango mbongo na Kinshasa baliaka na Belgique yena bande ko naye ti jusqu'à ce que tata na yeko attirer ba lien na ba Rwandais na 1997 tango AFDL bande ko ya tango komi na Kwango to bandi ko banga na Kinshasa Tshisekedi wa Mulumba na permanence kuna na IDPS alobaki nini alobi asengi na Mobutu atika bandeko wana baya baza ba frère Banyamulenge baza ba frère akopesa bango 6 postes ministériels lobaki ozalaki na Kinshasa te to oza congolais te ndo yebi makambo yo te Tshisekedi wa Mulumba tinda délégation pendant 2 ans na Kigali entre autres à la tête Mobake pour nous négocier pouvoir na ye associé avec des Rwandais. Na Sun City, Joseph Kabila bangaki ko intégrer Banyamulenge bakota na armée congolaise. Joseph Kabila Rwandais mais bangaki nani a soutenaki Joseph Kabila pour na Banyamulenge basa l'intégration na armée congolaise. Tshisekedi wa Mulumba. Tshisekedi wa Mulumba tie ko sala tu abalisi mwana na ye oya mobali wazalaki proche mingi na ye mwasi ya Munyamulenge Tutsi Denis Nyakero. Bongo kanisi ba Rwandais ba kalikilaki parcours ya Tshilombo te pour comme président. Bokasaka Tshilombo comme président pour lengi akozala président. D'ailleurs c'est un faux président. Makambo ezoleka na Burkina Faso na Mali na Niger a defeko comme na biso lobby. Bongo bino bato bo soutenaki ye. Bokata soyo na makolo. Bokata Congo Brazzaville na Nazi. Bino yo bato bo soutenaki ye. Nzambe. Boko mona fin du monde boko vivre ango. Bozaba ndoki ba chor. Après boye oje a francophonie bazotia e fichier à Tshilombo na ba stade basako tiango partout na bazoba bomwe na bloqué combien na bloqué 49 personnes. On dit ça goyela ngama kambajo kyo na bloqué on a longoli kyo na bloqué on a longoli bato bakoza bazoba lokwa ba Congolais te bwa ba makako ba bonobo bozo souffrir tala vie bomenaka na Congo wana vie sociale eza na Congo wana vie yoga soko funguli kwango zili Thomson funguli na pilipili mai ozo tuba na pilipili ozo lio meli gobele mobimba mai obeleli Tshilombo beton wana vie ba jeune mingi o ba kokisi ba 48 à 49 atili o ba balate ba botate ba fana kana ndaka batata na bango mukomso alingaki ni kozo bwa ke kuta leki ne ya mwasi mutakala na kati ya kozo akimi futa nani osaki mutoza na ndako na yo intimité na yo ebata na ndako na yo parce que okoli ozo sangana kana baleki ya basi ndako moko olingo kota mukomso na salon kuti leki no asuka ya mwasi ya 18 mutakala zola tabilamba okimi futa nani basali bino bongo po libumu ya nzala eluka keloko musute eluka ka kwanga yangwana ndo moni baso travailler bino malembe na moni batebele baso la tsanga babio tata Raphaël komi poto na Tunisienne wana soko mapoto onde kona ngata minda ba villageois ba ngulu ba nyama ba senzi na bino nyonso boko kima na Tshilombo boko pakata mbango na Tshilombo boko nager na fleuve après boko ameti ba miyibi boko misi ba ministre ba miyibi bato bazali insensé boko misi bango ba ministre bazoba babetela ka bango maboko oui sengeli ba peseka ka deuxième mandat pona makamba asali nini bozana autoroute na mboka wana ulu wengi tsaseke Lubumbashi bozana mwinda na mboka wana bozana maya komela na mboka wana bendien ba koti ba bandi kozwa substance chimique oyo ezalaki na bana ya Hollande au banda ko mélanger na pimbo na drogue na cocaïne po ebimisa cocaïne ebele e komokene na ba conteneur ba komotia na kati ya ba carton na kini bazoteka ngo $100 bazosala ngo ba formule ezokoma whisky Gold de Lion Jack Daniel Johnny Walker basa ko tegela ba congolais nyonso ba poumon ese poli
na ba whisky wana mais l'état azomona bokufa soki bokufa na bile taliye bokosila yo si l'état azomona te yo si l'état yebaka te ke conteneur oyo na biloko yo ba douanier yo bazalaka wana na port tango bafungolaka bamonaka biloko wana te basoka $200 na bango ale mema biloko no biso muto tiango te mema soki no tegela ba otoke tegela ba ndie mema ke nango basela bino ba whisky wana ba tumba bino ba pumo bo sila jeunesse sila taba jeune ngi bazo bina ba jeune bazo bina jeune sans avenir jeunesse pourrie bino boko koma lo ba Niger ba ndeko na biso ba Nigérien oyo ba telemeli président na bango corrompu azo falsifier masolo nyonso ya mboka aza kotika uranium ya Arlit na Agadez et que na maboko ba français pour alimenter 50% de l'énergie française. Ils ont coûté plus ou moins 10 milliards chaque année. Mais Niger, ils ont le côté les coûtés. Tandis que Agadez, Arlit, pollué, ma substance toxique, ils ont eu la batuna bandako, bibembe mikolonios. Un jour, peuple en a télémé. A pesi bambola matadi maboko, ba vuzu la misisa. Il y a ancien président. Wana mibali. Binote bomoninga na ebisaki binote bolo ba google lo bakate na lo ba kotiela bino ba concert ti le 22 janvier Iricha kozonga lisusu Fabregas akobeta Weranson akobeta so stade Ziba akobeta so stade Manda Chanta akobeta stade financé par l'état par le gouverneur ya ville Kinshasa na lo ba concert nyonso ezobeta na Congo financé par l'État. Ils ont un concert mokote au producteur abimisi mbongo boy. Azate, on vivendi le kuta. Boginga mamona lo banabilo. Bozo saba débat. On vivendi asa ba mbendre ba ngulumaza. Ba zoba. Bokufa ba pauvre. Moi bino. Bokufa ki yolela ba pauvre. Bolia bien te, bo melate, bo lata te, bo vivre te, mi soupe ba robota te parmi bino. Ba kwa mi bange na ndaka batata na bango. Ba ko kata lopango katikati bateka ndambo, poazo mbonga ki na Angola. Bo ko créer ba désordre na kati ba famille. Po boza au départ boza ba zoba ba ti dingi. Congolais ya ngulu, ba bonobo, mite ya mabeba ndoki. Na mutu nyonso oyaka na kombo Chilombo ndenge nazo bloquer na Facebook na nga kutu mawate bokasi biso nyo to wala kwa bino o mukishi mukwantombolo obwe na boyebwe bangulu banyama azo seka bino. Vous savez, ce mec là ne dirige pas le Congo. Le mec là Chilombo il commande le Congo, il dirige pas. Bomoni makambase na maître Gims, est-ce que vous êtes au courant? Bino vous êtes au courant? Bino ba congolais bokwa kulaka. Est-ce que vous êtes au courant? Makambase le maître Gims. Et il appelle maître Gims lui-même. Est-ce que Gims, je crois bien que ta présence sera là. Gims a dit, bon, monsieur le président, le timing, vraiment, c'est mort. Alors, il y a une société, il y a aviation, il y a loué jet, et il y a au plus vite possible, car il nous reste que 3 jours. Ceux qui ont bêtité au bon macamp. Il faut Chilombo à Senga na caisse à l'État et bimisa $290 000, $280 000 comme on dit ici en France. Et que nous reçoit Gims na Marrakech, yena mwasi na yena bana. Et ya kozwa tata na yena mama na yena Paris, juna jana na mama na ye. Et que nous reçoit Daju na Dubaï. Comme nzela ya Niger eza ya kokangama. Il faut ça la escale en Afrique du Sud et ya Kenya pour bima Congo. 2 jours de vol na jet et écoutez Congo $290 000. Est-ce que vous êtes au courant? Et vous savez cacher à petit maître Gims na ba mission yaki na bango 500 000. Donc sur 500 000 ça li 1 million. $500 000 oyo Gims a joué na caisse à l'État congolaise. Est-ce que vous êtes au courant? Bobi dépense bonito sali pona kolesa ba malgache. Omoni ba malgache ninga bazalo kwa bangulu. Basa ko lia chaque seconde.
Basa ko leka na tevo to lete to tondite babakisili bango fufu. To lete to tondite babakisili bango loso. 24 heures sur 24 heures ba restaurant ezalaki ouvert. Batu ko liaba ko mela 24 heures sur 24 heures. Écoutez biso 640 millions. 640 millions. Dépenses ya ko liana ko mela ya batu wana. Il y a eu plus ou moins 2 440 000 personnes. En dehors côté ya ba francophone, il y a eu là dans la délégation angolaise, mozambicaine, sud-africaine, américaine, botswanaise. Bato kutu balobakata français te. Bayaki. Il y a eu la délégation rwandaise. Est-ce que baïbi sagi bino? Ata bathlète rwandaise bazakite, mais il y a eu la délégation rwandaise parce que secrétaire ya OIF Oazolanda Musigirwabo. Ayaki na délégation na ye logé nourri na kesi ya l'état congolaise. Oh babongisi stade wana babongisi yangote. D'ailleurs pour votre information le wabo bazoba mingi. Stade des Martyrs ezali fermé jusqu'à 2025. Mon stade wana de Martyrs na Tata Raphaël ezali fermé tina 2025. Ba compétition nyonso internationale oyo kozala ke Congo ebeta na équipe boye bano beta na stade ya Lubumbashi ya Mazembe. Tozana match it ya éliminatoire ya CAN entre Congo na Soudan e ko beta na stade ya Mazembe. Yonde tel moza villageois mwinda omonango kala groupe électrogène wana batela kibino si groupe wana usoka salola kurezo ngina kini. Tala drone tange mataki boy na stade Martyr, tala Matonge, tala Kasavubu, tala Lingwala. Mona mulilite. Yo mona ki mulilite. Ka stade ndo so mona lumière, mona ka note. So mona ka te bandela video wana. Bandoki mitema mabe. Muyibi ya pamba mutabande ko traîner na ina ba rue ya Belgique na Bruxelles, bokomisie mokonzi. Na deal moko yeba ni makolote. Kinshasa. O ezali na plus ou moins 623 hectares. Bokamata 222 hectares. Bopesa na mutu moko Kabila. Mais vous êtes malade, vous êtes pas sérieux. Vous allez boma. Boebi ville à Monaco. Monaco, boyokaka Monaco. Eza na 1 hectare. 10 000 mètres carrés à Pamba. Vatican, boyokaka Vatican. Mboka ya Pape. Eza na demi hectare. 500 000 mètres carrés. Ya Pamba. Siko bokamati 222 hectares ya mabele. 1 hectare, mon gars, ça a 10 000 mètres carrés, ça dit 100 fois 100. Bon, on peut ça na Kanambe. On dit que moi, je ne peux pas fouiner dans le passé de l'ancien président. Donc, fouiner na yo Chilombo, na ye Kanambe, ako kima mbango ya Kongoloma. On ne peut pas rester comme ça, bras fermés. Makambo ezo les gars na Niger, il faut écouter la vision na Congo. Il faut qu'on ngoulou ta famille nyo ya Chilombo, ko bloquer bango na kati ndako moko, bala na nzala pendant 10 jours, à comprendre nzala nini au peuple congolais azolala. C'est incroyable. C'est incroyable, peuple congolais, fungola misuna yo, oza nyama. Damoni ba jeune garçon, makambo yo Chilombo asali, na nzala na libumu, azokwa koloba biente, mbala liboso na mwinda, na mona mwinda, veme zalaki na banien, e komi na minda. Siko lelo akomi ko la kabino ke, na place Saint-Thérèse tonga stade. Ponini, abluir bino miso. Boka nsakaza mokonza malamu azotonga. Kongo eza zamba. Kongo eza zamba ndeko, kende kikwiti, kende bukanga lunzo, kende kipuisi, kende mbandaka, kende businga, kende likasi, kende mbusimai, kende kananga, kende kamina, kende kabongo, kende kanebaonga, mwinde zalaka te, kure zalaka te, mai zalaka te, batu bamelaka maya salite, batokisaka na banzongo. Yango wana zoganga, mboke bongi. Biso kala na kini tozo kanza batu bautaka mboka bazaba villageois, mais lelo ba vrais villageois ce sont des Kinois. Na muta uti mboka zo kama ba Kinois. Abina kazeki na kuyana Kinshasa na kukuta ba Kinois miso akufunga ma orke basaka ka banyangala nkata. Muta uti mboka zo finga bino. Bandoki. Topia bino tante hein. Boko kima article 64 et vous sala mapeto kamati constitution to kati
to créer conscience esika Chilombo aza wana te pona ko servir le peuple aza wana pona ko servir ba multinationale ndenge basa ko piller uranium na or ya Niger ndenge basa ko piller coltan na biso ya Congo diamant na cuivre asala ka biso statistique ya matière nyonso batekaka combien il revenaka comme bénéfice na Congo et ça salango azamu yibi noki il ressemble à Kanambe le Rwandais ako yekuta ko kimate to ko coffre na kati ndako yaka si ba militaire wa uta ko tinda formation ba yepona ko boma congolais pendant l'élection présidentielle akozala confondi akomona ka te batwana nde ba osale coup d'état to alia wa mundenge mupepe wana euti na Mali ekiti Niger e kwa kokota na Congo mupepe wana bako coffre Chilombo kala mingi te bako tsaye na ndako e bongo bino batu wana ko ganga muko atombolo boko kata Congo Brazzaville na nage bino nzambe bako nyata bino ba machete na kingo bako kata bino bako boma bino justice pe ko sala mate bosaba ndoki bonyokoli peuple congolais mingi bozali ba complice ya malheur ya kobe ya peuple congolais boko souffrir président pambala azo souffrir peuple boy bozo betele maboko j'ai ya francophonie botala ngote na Canada botala ngote na Liban e uti koleka na Tunisie botala yango to botala te eleka na Maroc botala te zalaka lolenge wana zaka fete ezaki lolenge bosali pour ni muya ya zongi te apesa biso bilan ya dépense o basali na kesa leta oyo ba lesi batu na ba melisi batu to bane ko mona Sama Lukonde si bo mona ya kolobela makamba 123 mena makambo ya francophonie Sama Lukonde leka 48 fois na scène nationale pour na kolobela pour moni bazana mais biloko wana ifo sila ndeko foto zwa makambo na maboko na biso na sengi na basoda nyonso po mukolo ngwe ko zalaka to zi bato kangi Chilombo na ndako ndengo ko mona ba Rwanda ba ko bandoko katsa bango moko na kiseni kuna na ngambo ya Rwanda bako kima misuba ko kata ngobila sanke basimba bango bongo bino batu wana ko ganga beton massacre ko sala na mboka na bino batu ko ganga beton massacre na ba famille na bino mukolo ngo mona olo babuete misuba mona olo kola e osama na ngote na Niger pe baneko lo babongo na Niger pe banoko ba elo wane ko sala mate yango te na Congo kalate boyi bato boni bazolo belango libanda biro vanditi bozondi mate ki eloko ndengo na ba ko coffre Chilombo na kati ndako encore aza diabétique tala munene 134 kg ako kufa na kati ya incarceration na yena mwasi na ye nzale ko boma bango na bido moko ya mai bino boganga mungu atombolo interdiction ya wewa nyonso moto ko tambola sona Kinshasa te moto ko tambola sona Congo te et vous allez subir la rage ya biso bato to réclamer la justice vous allez subir la vengeance beaucoup subir la mokala mingi te to zoye bisabino vous allez awat vous la deuxième mandat kadima ko tricher beaucoup kende vous rêvez construire des châteaux en Espagne vous rêvez misu na bino bolata linette ozo ya boye bia ngote na molili tozali awa Chilombo ko tricher au moins c'est toujours pouvoir to interdit même Fayulu Muzito Mukwege Moïse Katumbi balongwe ba politicien pour na libela basala musu politique batiata makolote on va encadrer le jeune au bakoya ko bâtir Congo à la manière de Lumumba à la manière de Sankara Toma au bakoya ko construire mboka à la manière de Kwame Nkrumah. J'adore mon pays. En réclamant sa liberté, à la manière de Lumumba, je t'aime le Congo. Tolinga ba ngulu ba diriger mboka wana te. Ba nyanga la kata ba diriger mboka wana te bo fani bo sobeta. Mo kwantambolo mo kish. Ba ngulu wana o balo ba bilo wana ngwana. Bozela. Zela bogo mono ko yela bino. Bogo koma bata pasi na ba Congo Brazzaville ngo kima. Bogo nyoka mabogo souffrir to retirer bino na nationalité congolaise bogo tira libanda sans identité bozaba ndoki
Chilombo deuxième mandat ngulu bandoki bonobo Chilombo bandeko traîner zaki ron mapeka ron bakeko sali ba Syrie na Israël yende bon. Vous êtes malades, de maudits. Satan boma bino bisika bozali na bamituka bo baluka batono bo sala ba accident bo kota na kati ya ba mai bo kufa na sengi na Satan boma bino bandoki bozana souci ya peuple te bandoki malheur ya likolo na bino na sengi na malheur ya likolo na bino bo souffrir bisika bozali bandoki mitema mabe ba sataniste bo betela ka ngulu wana maboko moko ntombolo boy na boy mokisi boko mono boy la bino nazoyebisa bino tozali awa kala te boko ya komona eloko ekosalama na Congo Chilombo bako kofre ye tobeta tobeti na bino mondenge bokolo ba Google zaki prophète eza makamba prophétie te biso tozana ba information ya libanda mo pepe ya mabezo na Congo biso toyebi yango boko suka bilongi na bino na bato bozana poto to kanga bino ba photo ya to récupérer ba photo na bino ezana ba Facebook soki yindi na Congo makambo to kosala bino na poto awa tchatcha bino ba mbeli na libumu to kokotela bino bandako to boaki pétrole na moto bo peli na bana na mwasi makambo to kosala bino vous allez subir le malheur vous allez le subir bandoki zoba ya pamba bandeko traîner na ba rue ya Bruxelles bo no comme c'est Mukonzi tanenga excusez-moi, tuer le Congo. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes des idiots. Mboganeza par terre sur tout le plan. Il a tué le Congo. Vous avez une population de 100 millions avec un budget de 4 millions. Mais vous êtes comment? Vous êtes des animaux ou bien des humains? Est-ce que vous êtes vraiment humains? Bandoki. Te mama beba lingi Congo te. Bazaba ignorant. Soki yindi na Kinshasa eko yinda pe na Nkamba. Moni Nkamba tata wana bako ligote ba miadi ba fil de fer bako ligote na Mukongo boy. Ba cheki sisa ya moto na Nkamba nyonso ife pe la moto. Bandoki chaque chose a son temps. France andima ike bako déloger na Mali. France andima ike lelo yo Areva, oye vandisaki misarango pendant 40 ans, na kati ya Arlit, Agadez, na Niger, bandima ike lelo pena makambo yoko changer. Chaque chose a son temps. Kimbangiste a œuvré pendant combien? Pendant 60 ans. Église wana ba sorcier, œuvré pendant 60 ans. Mena bisi bino fin ya Kimbangiste, oyo penoka ka fin e bunga. Ba mvuluzi baya na kombo ya sika ya tata Kimbango ezakoya. Mécanicien wana na mwasi na ya koko wana na bandimio ya bazoba bazalo kwa ba meme ba bendaka bango boy boko kima fe ya makamunyoso ezakoya boko kima ya konguluma mai bale wana boko mona ngolo kola mai njili boko noyer boko nager ya konager bandoki. Vous croyez que toko demerer boy na ba bêtise ba multinational bazwa ko soutenir ba faux politiciens ba créer ba parti politique, plus de 1000 partis politiques à l'Okuta pour mater le peuple congolais. Chaque chose a un début et une fin. Le temps de la fin pour ces régimes. Ibani okoma pembeni. Ezoya ya minene na ebisi bino na laki bino bofungola matoi. Bino batoi Chilombo fachibe mukolango oganga pena boy tingwe sokende boko kufa lokola banyama toalia wati tozalia wa mingi baondi mate ke ya minene zo ya na Congo non bato ebika ka Chilombo kala te ko tricher l'élection azo deuxième mandat tokende to mataka ba jet tokenda ka Dubai mingi zana mutuna bino tango esengo nde tango bato bakufaka boko sila lokola ba mwanu chela bino moto na libusu azala usila lokola ba mvunzi mona makamdo osala bino tozwaka ba photo na bino ba Facebook to bombaka to tsaka na ba clé ato batama to kolandela yo ndeko to chacha yo bambeli na sali bumo bokufa bandoki bazoba bachidingi boye o baluba bazaba ba tribaliste baluba wapi bio be makambo zore kana kasai boyebi
Est-ce que vous êtes au courant? Avant ya koloba likambo, il faut vérifier information na yo. Omoni beni na laksabino pour comprendre. Na tie beni, na tie mbujimai. Na kwa sabino que souffrance ya na mbujimai leki ya beni. Et vous allez pas me croire. Na kwa sabino que souffrance ya na mbujimai leki ya beni. Vous allez pas me croire. Bino boye makambo eleka itango chilomba kendanga na mbujimai. Ba beta batu ba fimbo ba bengana ba famille belé na bandako na bango ba bima. Bato nyonso bagi batayi de pesi ba bengisa ba koyamba chilomba. Jeno alobaki ke ngai lelo ato pesi candidature na ko voter ote boye bisuka na ba boka na prison akufa. Boka lisusu. Ba boka na prison akufa na nzala ni mai ni eloka kolia. Jeno alobaki ngai na kotika la ko voter ote. Chilomba lobi otika ya zali libre koloba ba chaka na prison akufa. Bakambolo bako ba Kasai baza ba tribaliste. Kasai wapi? Ba Rwanda ba koli na Kasai wano ba yagi na Kasai bangwana nde baza ko maniganse bino. Pas de vrais Kasaïens. Ngana Kasaïen. Nasa descendant chiba mchiunga kafumba mpata. Na famille Rubwela. Bena mitanta. Yo go ebisa nga makambo Kasai. Yo nani? Yo go bete na makambo Kasai. Yo ba fausse commune boni ezana kananga. Ezana lupata pata. Bino boye ba fausse commune. Oyo Kabila kunda batu ya Mobesu. Batu batele bakunda bango Mobesu. Bani amura oyo banamura ya ba Rwanda ba uta na Kigali ba ya ba kota ba ye Pweto ti ba bimina kabongo ba bimina kamina ba ye Mbujimai. Oyo makamba sala ba ya makolo pendant 30 jours bien armé jusqu'aux dents. Bo betaka masolo bolo ba n'importe quoi te o balu ba tres balu ba wate. Yo monangi na Kasai bazo betela Chilombo maboko. Ba scenario bazo sala bino ba kesika moko ba pesi ba mama mbongo ba loba Chilombo wani tatu wani uchimwamba nde bino bozo kanza ba Kasai bo moni makambo eleka na Kasai e bino bo ebite ke lelo sécheresse ya makasi na Kasai ni masangu ni fufu ni ndakala ba luba ba kauki mipanzi bana bazo kufa na malnutrition lelo ndenge nazo eloba na bino na mois d'août. Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes au courant vous? Po baso la sabino miroir moko ya lokuta o baluba balingi Chilombo muluba ni alingi Chilombo bomoni makamba sali Denis Sesangate batindi ba kinois batie bango na avion balanda Denis Sesanga bakolona tina Kasai yo moni ba Kasai bazo tambola na bango ba yebi kutu Denis Sesangate bakolona na ba yeba beteli banga ba pasula mutu ba pasula mwasi na liso balobio ba Kasai balingi ete eza ba Kasai ete ndeko. Ce sont des colons à recruter à Kinshasa. Au Bagane ko sala sale boulot. Payer, nourrir, billet avion, yaye Chilombo, IDPS, Kabuya, mutu mungwetu, ta mutu logo l'extraterrestre, yé mutasaragi makamunios, pona Delis Sesanga. Delis Sesanga so yebite nga na muluba. Ba benga kinga deja na bandeko nga ba expliquer nga makambo elekaki. Ba ebisenga ba Kasai ba ko sala logo ndengo na te. Bufandi mukwa tombolo azwa deuxième mandat. Nasi bokufa ce monsieur a ko bannir justice ya mboka. A panzique c'est à l'état. Il gouverne pas mais il impose, il commande. Est-ce que ce ministre Asali Kambobo, c'est toujours le président. Pour nous, ça ce n'est pas un président, c'est un vagabond. Coûte que coûte, il faut que l'on la Chilombo, même na Minduki, même guerre civile na Kinshasa, il faut que l'on la le temps est venu. Point barre. Tout que les médias 14 RT, il est temps. Il y a changement en Niger, il y a changement en Mali. Écoutez la biso na Congo. On ne discute plus sur le changement du Congo. Moutaya na di solo teko, to meka dialogue. Plus besoin de ça. Muto na ko yoka ya zolo ba makamba dialogue za pembe na ko gumba ina makofi bandoki binemi ya Congo makila ya Lumumba zolo bela bino lo côté makila ya Kimpa Vite zolo bela bino lo côté makila ya Mfumu Kimbango zolo bela bino lo côté ya ba Rosi Mukendi ya ba Shebeya ya ba Arma Tungulu et que sais-je encore bandoki mitema mabe ba ignorant ba zoba ba chi dingi ben bien ba chi dingi ba zoba bazana mikila na sima na bango bazata mayele te. Vous croyez que vous les idiots vous allez diriger les intellectuels? Détrompez-vous.
toko konza bino na nko, toko bumba bino tse bino na sama bele. Et on va imposer la loi. On va vous montrer qu'est-ce qu'est une gestion d'un État. Banyama moko bazane ko waya na baria ya Belgique bazoli ya makayabu na ba matungulu ba kwange bele bono comme ça ba on bokonzi. Et c'est du gâchis. 5 ans autolégués et produire bisonine. J'ai de la francophonie. Bosi autoroute. Bosi maille. Bosi courant. Bosi la réforme éducation nationale. Vous créez Misala. Combien d'emplois que vous avez créés? Combien? Dites-le-moi. Combien des emplois que vous avez créés? Est-ce que vous travaillez d'abord, vous? Vous, les Congolais, vous travaillez? Vous avez un fiche de paie. Vous avez un CV, curriculum vital. Vous avez un si on a vu, Bandoki, avec un parlement fantoche. Sabino qui si sa moto, to kangel bino na kadena na kati to zoboka pétrole na kati ya na likola ba plafond zo kitera bino na c'est moto boko écramer kuna na kati boko zika ya kokanga maboy bino ba député na ba sénateur boko mona makambo zo la bino boko mona kindoki ya kimbango ezo kita kindoki ya kimbango ya ba mvuluze zo kita bandoki mungu ntombolo mukishi bandoki bazabolo bachi dingi boko mona makambo to sala bino o tozo kanela bino lobaka ga nzamba ko mana kana bino melo ko azana kana biso inshallah boko mona o ezoela bino na mituna bino ebika ga chilomba ko tricher kadima ko sasa na kadima miso eko bima e ba ko longole miso basimbi miso na maboko boy azolele nazo mona te miso bako benda kadima miso boy na maboko bozelo ezoya biso oza au courant mais bino boza au courant te. Et c'est pendant la fête nde bisika bato ba tcholaka boko tchola moni ba tcheli bino ba fête ba concert ba no continuer manda chanta ozonga beti concert wazekwa obeta susu ericha ko beta lisusu etonde tonda te bino bobina kaka bobina ka bosepelaka nasi misusu mukola ngona stade de martyr na tata Raphaël ba ko mona ndako na bango te ba ko tsikala kuna écramé ya ko zika boy ba kangami lokwa ba makaku ndenge to soma ba makaku na libongo bandoki balingi Congo te balingi pe ba congolais te o commissaire un vagabond qui traînait dans le riz de Bruxelles au betela ke maboko bosera boko mona